Babandi direct. Voilà, ils sont peut-être. Non, oui, ça. Ouais, bande Boko toléré grave. Donc, il y a 30 jours, 30 vidéos. Bato kanambe bakanisa biso tokolemba. Tokolemba binote. Donc, biso pe awa. Azate met 30 jours, 30 vidéos. D'ailleurs, il y a 35. Donc, ici. Bande Boko tapoto sur la bino, topé sa bino. Actualité encore par rapport à la situation, il y a Makamba Wayambo. Beau partager. Donc, tu es obligé de faire sa actualité parce que bande ko ebele bozo benga biso po boye ba vérité et boye ba makambo nini ezoleka pour le moment bande ko beau partager. To ngi to pesa bino eloko nini information ni tozwi lisusu sikoyo par rapport à Makamba Wayambo. Bokoto ebele bokoto donc 30 jours 30 vidéos. Yemoko mokolo site aloba. Mais vous comprendre awa bokoto bakangi yango. Biso taba to communiquer bino souci awa eza esengo na esengo. Bato bazana souci bato bateki mboka olia mbonga makila. Wayambo azamuto esengo yango ngasango na communiquer bino fona communiquer bino esengo parce que toza ba vainqueur tosi to gagner bango. Baza bandoke bele bazo bombana na sima France. Boza mibali bobi misa mutu pourquoi vous bombana na sima France. Toko gagner bino peuple zaïrois tozo bisa bino ke programme échangé ya mardi. Bako Wayambo ko leka na jugement lundi. 9h30 10h bato à Paris oya yebi place ba jugement le kaka bo komana po bato mususu ba yeba ko ngala za muto à Bruxelles na yebi te place ko lega. Donc bande ko ngai ba changer jugement ya Wayambo lundi. Biso tout na Paris. Activité mosuté ba combattre ko sale mateo sitting côté oyo si exacté. Wayambo akoleka na Paris. Onyo swalingaka Wayambo. Onyo swalinga Congo. Onyo swalingaka nini cause ya Wayambo. Ndenga defendaka ba mama. A defendaka bien bano baza violé. A defendaka manque d'éducation na mboka wana. Bande ko na biso lundi confirmé. Tozo le canal justice na ba français. Wayambo osamba na ba français bande ko na ngai. Na sima France Rwanda na Congo na bino bombani. Kotika na nda côté aux accomplices. Il y a un programme oyo ba congolais oyo bino ya gouvernement na bino na Rwanda Kagame bazo bomba na gouvernement France. Donc Wayambo bazo samba na France na Uganda na Rwanda na Congo. Ndeko nanga ko négliger information te ezali bazo combattre nini lit na biso na sima Wayambo. Po ba biso ki ba neutraliser Wayambo combat eko boiter. Bande ko nangai. Lundi le 24 oyo le 24 mai bande ko boya ebele soko lingaka Wayambo soko lingaka cause ya Wayambo soko yebike Wayambo a défendaka peuple bakangie pona muibite bakangie po ateka drogue te bakangie pona kobundela peuple azokufa za victime aza innocent na makambo oyo ayebite balingi basala tupo ba clouer ye peuple zaïrois lokuta moko te ganyaka vérité. Boya ebele to célébrer victoire ya Wayambo lundi ba ko tika ye ba mata bakita eloko moko te ko gagner vérité ezate. Bato na bino ya Kinshasa baza ko bata manasima France. Bato ya bino bande ko na bino ba obozo benga ba Rwandais Paul Kagame azo bate manasima France pona nini ba neutraliser Wayambo. Ndeko na ngai programme échangé ezali sous mardi te comme lundi na 9h à 10h tozana Paris. 9h à 10h. Yo mutozi message yo. De konanga partager. To sengi yo eloko mosusu te. Partager kaka sangwe kende. Bato boza na France, bato boza na Allemagne, bato boza na Hollande. Bande konanga to kende ko défendre cause ya Congo. Cause ya Congo ezali ke Wayambo azobundela liberté ya mboka wana. De konanga ko tikala na ndako te. Yo oza na Paris. Bande konanga boyebi ke Wayambo alela bino bana Paris. Yemoka lobaka ke bana na biso babenga ke on ne parie pas à Paris. Bande kolanga boya ebele boya ko défendre Wayambo. Justice ezaka pe influencer na libanda. Ceux qui va moniquer masse eza libanda, boza ko défendre peuple na leader na bino, bo défendre mwana na bino, bo défendre papa na bino. Bande ko boya ebele parce que
oyo bozomona wana eza Rwanda, eza gouvernement ya Chilombo ezo bomba manasima ya Kisha ya France. Eza gouvernement Chilombo, eza gouvernement Kagame ezo bomba manasima bandeko. Boya ebele programme échangé eza lisusu mardi te et comme lundi. Et comme lundi bandeko boya ebele poto mobiliser parce que il faut tout défendre cause ya Congo. Wayambo aza muto akufeli liwa bolingo ya mabele, akufeli ba mama o ba violaka, akufeli bana o ba violaka, akufeli bana o ba bomaka bango zairwa nyoso, congolais nyoso. Papa mama soki otikali na ndako za complice ya ba Rwandais balingi ba monela biso, bakanga bato balobaka. Balingi bakangisa biso minoko, ndenge bakangisi Chilombo. Ndenge Kagame akangisi Chilombo, akoki ko défendre ba mort na biso te. Bandeko tozo senge pa na bino. Yo mutozi image oyo. Partagez yango site nyonso kozwa eza libre mutumo za poursuivi te na images bo publier ma image au partout tozo senga bandeko na biso ba ya Kinshasa ba le bolojwa batotu ba pasteur Ngefa bo mobiliser pona lundi bandeko na biso ba combattre à Bruxelles ba site tout oyo combataka pona vérité bo mobiliser pona lundi to kutana na Paris wana eza guerre ya France na Rwanda na Congo bazolinga ko étouffer résistance oyo eza représenté na Wayambo ndeko na ngai tozo senge pa na bino programme échangé donc biso tout na lundi na Paris donc toko sala tout ozala wana awa pe le 25 lisusu les mêmes acteurs Wayambo l'homme fort akosamba lisu na Belgique botala comment bazoluka ka bakunda mwana mobali bandeko gouvernement Kinshasa est engagé président pour donc bakanga biso kaka le 25 lisusu toza na jugement awa nanya fundi biso ambassadeur na bino ya Chilombo afundi biso po tomatisa drapeau ya honneur na ambassade donc peuple zaïrois lundi biso tout na Paris lundi biso tout na Paris Davina lobela mwa mukeyo nde ba français. Donc peuple congolais lundi on se retrouve à Paris pour soutenir votre papa, votre frère, votre combattant, votre leader Boketu Wayambo. Donc on se voit lundi à 10h à Paris. Donc venez nombreux, on sera là pour soutenir Wayambo. Maman Didi. Peuple zaïrois na pesibino mbote na komba Jésus-Christ de Nazareth to lembate to telema na mabondeli lendi ba mama bo telema pona mobundeli mboka wa Joso Wayambo lendi biso nyonso na Paris to simba ba drapeau to telema to kozonga na Wayambo lendi to sala kondima ba Rwanda ba koti mai Félix okoti mai minito ba mama to telemi pona komba na biso ya moto botelema to ya ebele ba mama bo bima ata to kozwa ba taxi ko sala eloko te ba mona biso ebele boya pona mobundeli na bino Wayambo boya kopesa ye makasi bolakisa unité ya peuple zaïrois boya ba mama boya to telema boya na lingi bino mingi I love you. Donc boya ebele tozala posa komo na bino Boketu abundeli bino abundeli ba mama Congo abundeli ba femme violée ba enfant violé donc boya ebele tozozela bino na Paris lundi donc biso tout okozala wana Boketu azala posa na bino pondenga azozonga na kozonga na moto mabe donc pour dire que ba pays tout parce qu'il dérange. Il ne fait que dire la vérité. Il dérange le peuple congolais. Donc là, moni tellement qu'à se déranger bango, balingi ba koti se mai mais ba olongate parce que c'est to longi donc Boketu longi lundi boya ebele. Andeko boya ebele donc volcan ekosi retour ya Wayambo bato bakozika. Retour à Wayambo bato bakozika. Donc boya penza bandeko ebele banduko yango ya Kivu ya Goma ya Kisangani ya Katanga mukuye mingi sana tuko tu défendre l'homme d'état les libérateurs mutu asa capable ya koloba vérité nenge lobami mukuye mingi sana banduko yangu musikale kuma nyumba
iko na défendre ma cause ya banduku yetu biko na ba violer ba mama yetu biko na bakata mabichwa biko na zika batu bazima. Leo Kagame ko na tukana ba Kongomani. Wewe nduku yangu wa est unekala kunyumba mukwe mu défendre l'homme qui défend le peuple congolais. Bokechu Wayambo. Donc mukuye mingi sana nduku yangu. Ukapata image partager. Ça veut dire lundi le 24 si ebote tuko Paris le 24 mai tuko Paris tuko nda ku défendre mutu yoko capable ya kusema vérité. Wewe mwenyewe mtoto wa Beni, mtoto wa Butembo ya Goma, mtoto wa Bukavu monikalaka Paris, usibakie kunyumba nduku yangu. Usibakie kunyumba, iko ni vita ya Banyarwanda, iko ni vita ya gouvernement ya Chilombo, iko ni vita ya gouvernement ya nini ya France. Banyarwanda na Chilombo biko nataka kuitufe verite juu tushiseme vile batu biko na uwawa kule. Unaona leo Kagame anatake Mukwenge mtu kuna soigner ba mama. Mais Kagame na manke Mukwenge respect na hakuna mtu mwata ku gouvernement anasimama juu ku défendre docteur Mukwenge par rapport na yote anafanya, anatunza ba mama, anaponyesha ba jeune fille yuko violé. Leo Kagame anatukana docteur Mukwenge, hakuna hata mtu mwana anasema. Mais c'est pourquoi tunasema Bokechu kama alikuwa nje leo atakuchamba Kagame, atakutukana Kagame. Hakuna hata politicien mmoja anasimama juu ku défendre peuple congolais. Yo tunasema ndugu yangu yote ya est ba révolutionnaire tout ya est si ebote tuko siku ya kwanza nini Paris tukuye tusimame pale tu défendre banduku, tu défendre Bokechu, tu défendre Bokechu parce que défendre Bokechu c'est défendre les femmes violées, défendre Bokechu c'est défendre les enfants violés, défendre Bokechu c'est défendre les enfants militaires, soldats, bandeko boya ebele kofanda na ndako te kozela te tokotala ba Rwanda bazalaka tala ndenge bauti kobima na États-Unis. O toza banyamulenge bazo marché bango bazo yoka soni ya mboka na bango te. Mais yo ndeko na ngai ozo yoka soni ya ko défendre ndeko oya bundela kama bele. Ndeko ya dénonçaka ba massacre ba génocide. Ndeko kofanda na ndako te. Eza guerre ya Bokechu te. Eza guerre ya peuple mokonzi te. Eza guerre ya ba Rwandais na gouvernement ya bina occupation face ya nini ya vérité. La vérité c'est quoi? C'est Bokechu qui dit la vérité. Bazo lukaba étouffé ye na sima ya gouvernement française. Bandeko manduku yangu mukuye mingi sana. Tunapenda ke tuoneshe kama ke ba Kongomani banakomea. Asante sana. Mwenye unapata image publiée, partagée, tokoza ensemble biso tuna lundi na Paris. Merci mingi.